utamukile kelama isali mabibu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu motomo kwa yebi mbote mingi na bino bandeko balandi ya vumu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi baindo na pongi matondo mingi na bino na tango pengo ngai bomiseli bongo kopesa biso na nzela émission iye mokolo mwalelo esika wapi toyaka lisusu penza koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino lisusu bambote ya mingi penza na bisika nyonso iye bozwami tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso ya zomi na misato sanza na biso ya libwa eleko ya misato ya kintombo mobu monkama na tuku misato na kati ya manaka na biso oye balani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwalelo mardi le 17 mai 2022 tukobalisaka yango na manaka ya bapaya na tina ya kopesa penza pole pe bososoli ya koyeba lolenge kani manaka na biso likotambola pe lolenge manaka ya bapaya ezali kasi ya motuya ezalaka ete tango toli kolanda bongo émission mokolo mwalelo to simbaka penza malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo nde sika ya kosunga biso poto ba maleka mazali bongo koya na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo solo tokosuka biso na bino wana te bandeko balandi se na kopesa bino manaka ya mokolo kasi to simba pe to yeba lisusu ete kolela bongo ba maleka to pe bongo ba événement du jour to simba pe to yeba ete mokolo mwalelo na kati ya manaka ya bapaya le 17 mai 1997 ezalaki bongo mokolo ya entrée ya AFDEL Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo epai wapi mokonzi Moïse Kabila basilaki bongo kokota elongo na ba mapinga na bango pona ko mettre fin na reine ya président Mobutu après 32 ans de pouvoir esika wapi Mobutu elongo bongo na bato na ye bakimaki bongo na bamboka ya bapaya to simba po ezali bongo na kati ya bamaye malika nde mokolo ya lelo ya le 17 mai 1997 bandeko balandi ya vam television so tokosoka biso na bino lisusu pe wana te tokoyaka lisusu kati na esengo nyonso na tina ya kotombela penza bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo malelo na bisika nyonso yebozwami totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kubakisela ka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete boko kisa mayebosile ko yana yango na mokili tika tokene kotombela mbotama elamu epai ya nganga ngunza mvundi mololai kabilondi bango basila ko botama penza mokolo mwalelo totombeli bino mokonzi bambotama elamu bambutukulu ya mbote wana molongani ya nengwa anunga tobi ete lelo penza bisengo na bisengo sima na biso komela plateforme television tozoya kokabola bisengo longo na libota nyonso pona nini te tokende kotombela lisusu mbotama elamu epai ya kilandi di polo songo di play bango basila lisusu kobota mabongo mokolo mwalelo kilandi totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bisika nyonso iye bozwami pona nini te totombela lisusu mbotama elamu epai ya tata Moïse Kabila Mabuku bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwalelo wana mbasi ya tata Mabuku elongo na nengwa ki mobo totombeli bino bambotama elamu na bisika nyonso iye bozwami kati na kokoba kosepela bambotama elamu tika tokende bongo kotombela lisusu mbotama elamu epai ya nengwa lubiku dia nkanwa bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwalelo totombeli bino nengwa bambotama elamu wana tsadisi monene penza na kati ya kivuka lisanga basali ya mbutamachwa mulongani ya tata kesasani masina nkengi monene totombeli pe lisusu na bino libota mobimba bambotama elamu bambotukulu ya mbote toyebi ete lelo simba na biso akobela na plateforme television tozoya kokabola bisengo elongo na bino solo bandeko balani tozonga na ino kuna epai ya nkumungala kotala penza bonzenga bwa bino pe totya bongo baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo tusebeli na mbotama na yo lelo tusebeli na mbotama na yo lelo tusebeli na mbotama na yo lelo
Matono mingi bandeko balandi avant télévision lelo mbotama na bino na kati ya sengo nyonso totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote solo tata mokeli akanisela bino na kobakisela kabino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino pe lisusu ba ko sepela totombela bino bambotama elamu na avant télévision to lobaka yango tango nyonso manaka na bino ekomela biso avant 48 heures tolengela yango pour to kolekisa yango lolenge penza elongo bani lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote solo bandeko balandi avant télévision etando bonsomi ya bwania pe abola musiba ndio na pongi yambo biso na bino tokoka bongo kokabwana tokozonga kone pa ya nkumunga la kotala nini iye balengeli biso lokola vidéo du jour esika wapi tozwaka bongo moko ya litea tolanda bongo extrait ya ba image ya bitumba oisila ki bongo koleka ya box ya ndeko na biso Martin Bakole elongo na ndeko na biso Tony Yoka tolanda ba extrait wana biso na bito kutani bongo na simana Final 30 seconds, and it's been a sensational performance from Martin Bakole. Tony Yoka's going to need a punch from the gods, and it's just not going to happen. I don't know what he's doing on the back foot, not having a go. He hasn't thrown a punch for about 30 seconds, Tony Yoka. Yes. Il n'a pas fait une grosse pression, il a mis beaucoup de directs du gauche et les directs du gauche sont bien passés par contre. On a eu l'impression que vous étiez imperturbable sur le ring. Ouais, on a vraiment préparé pour ça. Tu vois, comme je vous l'avais dit à la presse conférence, que j'avais un bon camp de préparation avec les top 1, 5, 6. J'étais vraiment prêt pour Tony en tout et pour tout. Merci, bravo, mesdames, messieurs, Martin Bakole. Et puis... there we go, Martin Bakole. Rightfully, Mike, you'll have to excuse me, my French is pretty much non-existent. Bakole's taking the win. Ça c'est la danse de la victoire. Matono mingi bandeko balandi avant télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi lokumu pe longoni ya penza ezonga na molongi ya etumba mbuta Martin Bakole epai wapi oyo agardaki bongo etana ye congolais mwana mboka muluba solo liboso ya moninga na epe lisusu moindo Tony Yoka kasi oyo azalaki bongo penza na tendance française na kati ya komatisa pe kopesa lokumu na mboka na yo bakoko bakotika ote bakosunga detala wapi ndeko na biso Martin Bakole aselaki bongo kolonga na etumba ena esalemaka pe bongo soki tozongeli histoire na 1974 epai wapi bitumba ezalaki Mohamed Ali na Georges Foreman. Mohamed Ali azalaki bongo na sentiment ya mboka na ye kasi
ndeko na biso foreman bango bazalaki bongo na ngambo ya bapaya na tango nyonso zali ko kumisa pe ko matisa o ezali bongo ba valeur culture na yo ko pesa yango lokumu ba koko ba kosunga yo ko kende bongo liboso e pesa pe lité lisusu na biso nyonso basali na biso nyonso babundi na biso nyonso batokati na mokili ete tobosa na kate bipai oteuta po ete lokumu o pe longonia o ezongele pa ndeko Martin ezaki po lobaki ete yazali kaka moluba azali congolais akobunda na identité na yewana yango epesi bongo lokumu nyonso wana yali penza considération ya ba valeur neto lobaka tango nyonso ete tondo bonsomi ya baindo ekopesa kabino maemaso pona kopesa bino mateya ekokumbela bino penza boyebi na kati ya kozala na biso mokolo na mokolo tika soki bosepelaki na biso tozongisa bongo penza matono mingi na équipe technique mobimba ya Vom Télévision etando bonsomi ya bwania pe ya bola musiba ndo na pongi wanto songamaki na tatambala mantiali la kuna na sima ya caméra mpona nini te na kumunga la 9 lumière na teni ya montage émission mokolo malelo pona biso na bintu kutani lisusu mokolo malobi na kati ya numéro na biso ya sika kimia mfumu kimbango kati ya mabota na bino boko kotikala malamu. Utamokile kelama isani mami buhebele olelo ye banite isani bambula hebele uyu moto mokwa yebite